Bandeko, est-ce que ezali obligatoire Karine Mokonzi amelisa Henrietta kaka mabele? Bomoni ndenge nini? Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Princesse Henrietta abotami. Mabele, Karine azosala nyonso amelisa mabele ezobima te. L'hôpital bapesa pareil parce que eza kamoko par hasard te, eza kamoko esalamaka yango appareil wana esalama. Basi ebele babotaka mabele ebimaka te. Surtout awa na poto na Afrique pe nakanisi ezali, me nayebi te ndenge makambo yango ekendeke. Alors bandeko, tomoni yango pe bien. Tomoni Karine Mokonzi aboti mabele eza kobima te. Mabele eye kobima pe kaka te. Alors yaonga na lobi. Pomoni ndenge nini? Karine Mokonzi fo mabele na ye ebima na makasi ou bien akoki na ye kovanda amelisi na ye Henrietta te. Bandeko pona ngai ezali boye. Karine Mokonzi aza na tina moko te amelisa Henrietta. Bon, bolimbisanga nanu. Aza na tina eza logique fa amelisa mwana belaka mabele ya mama. Mais lokola Karine Mokonzi la baronne mabele ezobima te, donc eza nango likambo ya grave te, eza nango likambo ya somo te. La baronne akoki komelisa ya biso Henrietta na kalime nyonso amelisi mwana meli ekozala malamu. Yango wana ngai papa robo soki natali bana ebele babotama bamela mabele te, bakola ndenge moko, même vitamine, même makambo na bana oyo bamela mabele. Et puis Karine Mokonzi soki amelisi Henrietta mabele te, akobénéficie lisusu mabele oyo ye evanda lisusu ndenge ezalaka kaka. Bien sûr Karine Mokonzi aza na mabele moko ya kitoko, ata lelo soki amelisi mwana mabele na ye ekozala kaka kitoko. Wana bandeko basi bamama oyo bozolanda nga na bapapa oyo boza na basi na ndako boyebi ndenge ekendeki. Alors Karine Mokonzi sikoyo soki amelisi te, alors mabele na ye modèle ekotikala, ekozala vraiment kitoko ya kitoko. Nakanisa ngai na bino tomona deja mabele ya Karine Mokonzi na kitoko oyo ezali, na musuni oyo ezali, na mutu noir oyo ezali. Atoka beauté ya ndenge wana ya mabele ya Karine Mokonzi soki aboti ndenge aboti sikoyo Henrietta, amelisi ete beauté ya mabele na ye ekozala kaka ndenge ezali, voire même ekobakisama kitoko. Yango wana Karine Mokonzi naturellement nde mabele ezobima te. Eza te ke Karine Mokonzi la baronne aza ko forcer
mabele ebima te. Me mabele naturellement ezokobima te. Lokola mabele ya Karine Mokonzi la baronne naturellement ezobima te, alors Karine Mokonzi azali na tina te aforce yango. Po Karine Mokonzi aboyi te komelisa libele. Soki aboyaki komelisa libele, wana ekomi likambo mosusu. Me Karine Mokonzi na ye moko aboyi ata moke te komelisa libele. Lokola na ye moko aboyi komelisa libele te, elakisi Karine Mokonzi la baronne ye asali makambo lokola mama nyonso asalaka, asali makambo naturellement. Na ndenge ya naturellement, mabele elingi kobima te po mwana mela. Sikoyo Karine Mokonzi soki azotia machine, wana ekomi naturellement te, ekomi forcé. Alors bandeko nalobi lisusu po mingi awa tosambelaka, mingi awa tolingaka makambo ekende naturel. Karine Mokonzi apimeli mwana mabele te po agarde mabele na ye ezala kitoko. Me Karine Mokonzi mabele nde ezobima te, mabele nde eboyi. Yango wana naturellement, Karine asali naturellement. Me sikoyo soki Karine machine forcé ebimise mabele miliki o nzoto elingi te, alors wana ekomi susu naturellement te. Ata mwana komela mabele oyo eza naturel, me ameli yango naturellement te po machine moute forcé ebimisa yango. Yango la princesse Henrietta tango ameli na ye, ameli oyo ebengami miliki. Tango la princesse Henrietta ameli oyo esengeli amela, parce que mabele ya mama ebimi te, wana ezali likambo moko ya mabe Karine Mokonzi asali, likambo moko te oyo Karine Mokonzi aboyi na mwana na ye, to aboyi kotosa likambo moko boye. Yango wana bandeko, selonga Papa Robo, vaut Karine Mokonzi amema makambo naturellement ke a forcé. Naturellement ekomi sikoyo princesse Henrietta amela miliki oyo bapesaki na hôpital amelaka soki mabele ezobima te. D'avance bana bakatanaka na bango mabele avant. Na bafrite bakataka bana mabele avant te po miliki okozwa yango ndenge nini. Bato baza na mbongo bazwaka miliki, me ba miliki pe o bazwaka tango mosusu esengeli te po na bebe. Yango na mboka neti ya ba tiers monde, mabele vraiment eza na première place. Po miliki ya mabele ezali kitoko koleka ba miliki oyo bato bapesaka bana na ba tiers monde. Surtout majorité ya population na ba tiers monde, bango nde bapesaka ba bebe miliki ya mabe. Yango wana ebongi miliki ya mama ezali très important. Karine Mokonzi ye sikoyo aza na poto, basala deja ba miliki oyo ezali lokola mabele ya mama. Yango Henrietta azomela mikolo oyo. Pe Henrietta ndenge toza lelo na 10e jour na ya bomoi, Henrietta azomesana deja na guwana. Lokola azomesa na guwana, tango Karine akoforce mabele na ye soki ebimi dans un mois, alors pa ya Henrietta mabele wana ekotikala lisusu mabele ya normal te, akoyoka yango goûter to akomona yango goût moko troublant lokola aza bebe
abandolo bate akomela makomela oeza guna ete voire même abanda ko rejetango toazolela mingi esa ndenge moko yozaka na poto omesa na semoule soko ozongi Afrique omeki so fufu banda kolia tona no liango tokelia okomona fufango un peu compliqué oko préféré bachana masango kiolia fufu manioko ndenge mwana kaka mais soko mesani na kwanga tango kelia kwanga na mboka okosentir yango olekaka kwanga atagu ekozalaka mwa différent yango wana Henrietta pe miliki oyo abandi sikoyo na tango akokota na deuxième miliki ya bana 2 mois akomona mwa changement moke makoyoka gwango neti moto alekwanga na poto alekwanga na Afrique nakanisa bozo comprendre ngai mabela mamane pe akomona ngo mabete makomona ngo kaka lokola moto aliaka semoule na poto ake Congo sikoyo fufa manioko alia yango en tout cas akomona ngo différent makasi makolia kaka sikoyo ezali malamu pananga papa robona moni Karine abosane machine a forcé te amema makamu naturel Henrietta akoumela na epete na mabele soki ya pie mabele vomi atika na miliki Henrietta akoko wumela mwa moke na ye na miliki na ye pe ekosala bien bana ebele na poto awa bakola kaka na miliki bakonzi mingi pe ya poto awa bakola kaka na miliki bango kutu bamama mabele bima eyaki na kapasite kobima mai na boye baboyaki komelisa bango mabele bapreferaki miliki babatela mabele oya bango nakanisa toyokani malamu botikana malamu ciao oh atabana ko cha bilamba okay bilamba ko mi mutu glagati arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela ya matotenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela ya matotenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment nini musu nini oh atabana ko cha bilamba okay bilamba ko mi mutu glagati arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela ya matotenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela ya matotenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.